na lobi en tant que papa molima bagolo bagoloise 48 heures soka za mobala temazonga sur TV afinga faire rigoler au vanda na po ba expliquer ko lera misuni o lera makasa o melama o tambola mabele o lala mwasi o vanda na po pona kombo affaire oza vie tolinga mingi o créer ba idéologie na yo ya batishi oui toyebi wana metika kombo ya faire ko luka kombo ya faire eza comédien bikasinga. Faites attention, les misuni makaso melama otambola mabelo matalikolo a mwasi keba oya okoma na mir. Je parle en tant que conseiller spirituel Jiniway. Tata molima bagolo bagoloise ba gladiateur. Zacharie Baba Baswe. Na monaki vidéo telemi ofingi soga beshole abeshole shole yo osali babu yanke. Oza soit des intellectuels otanga ba classe. Kombo ya faire na munoko na yo pourquoi? Est-ce que muto filma ki mwana na yo? Ezaki Jésus de Niance Batering. Faites attention. Faites attention. Aux ana mantra mogote pouvoir mogote oyo rosa le pour la Jésus de Niance Batering. Faire le roi ba problème était. Muto a filma ki mwana na yo na poto ayebse ke yebsa papa na bino tika ko finga faire ezali fanatique. C'est que fanatique, c'est là qui passe à propos et à propos na yo. O melaka mayo tambour la mabelo la la mwasi keba na kombo ya faire rigola. Keba na kombo ya faire nazo loba na bandeli je parle en tant que conseiller spirituel Jiniway. Keba oya koma na miri pamba oya ko vanda na po pamba. Faites attention oya ko vanda na po s'il vous plaît. Tant yo finga bato tant ba kombo bato ba beshole banal ba mema na justice te. Mais tant yo zo finga kombo ya faire yeba ke oluki makambo. Yango na pekisio soko za mobali ya tembe. Zonga sous TV finga faire rigola. Na pesio 48 heures bandeko ba solorana Zacharie Baba se bozo vidéo botindele bo biseke Jiniway alobi. Mon atier botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepa asika ya tobina e Congo température eye na mopepa asika ya tobina e Congo. Bonjour, bonsoir, ça dépend Ngonga Obozi, conseiller spirituel Jiniway, chasseur de démons, l'homme d'Amos 3-7, l'homme qui a la clé de bonheur. Mutoyo Nzambe Tata Pe, Bansetre Batiela Bino, Nanzila na Inde, beaucoup vivre paix, santé, paix, prospérité. Bonne année 2024 dans la communauté congolaise, bonne année 2024 dans la communauté africaine, ainsi que le monde entier. Bicolonion so Nzambe Azali Nzambe ya Bicolonion so, na tombeli bino, année ya Elamo. L'autre rôle toujours spiritualité, paix musique. Donc la spiritualité et la musique. Na kozala mukuse mulaite. Eza kosala pasi. Maintenant si maintenant nous na domaine la musique, yena ni Jésus de Niance fait rigola. Battering muta mon Afrique centrale. Le capitaine de la rumba congolaise, la force de la musique africaine. Muta kosala fierté. Ya papa na biso taboulé ya sali bato to bakenda moto a immortalisera bango ya toujours Jésus de Niance mona Marie Makese kingodi moyembi quoi babi azali bien na kati ya province à Kinshasa azako pema na résidence na ye wapi toza kozela dans 48 heures bandeko batikala ki na États-Unis d'Amérique ba koliambala basi bazu ba momi amikili ba miso ba zemisi ba miso bazu mikanda na nko et puis basi bazu vie. Déjà bazara na vie mais vie baba ki sami esali bango bien ba kozonga da 48 heures kokuta na mutayambo poto kokende Zambie il va comprendre ce sous faire rigoler Jésus de Niance parce que Zambie ezali na nzala Jésus de Niance bateri mutamuna Afrique centrale na ndenge ya kosakana te na ndenge idéologie bana Zambie toroya après Zambie wana tokende ba pays mususu boye ba programme sima vraiment coup de chapeau bilan na biso 2023 il est qui toque avec faire rigoler Jésus de Niance to beta qui partout bili les monaki ya bato mususu kaka monoko ba concert ya makila ba concert ya remerciement spirituel o bandeko ba beti ya kolia bato makambo ya formation makambo ya Lions Club makambo yo bazako diriger ab Illuminati ba ko diriger monde bazaka ke mutu soka pesi makile belé par rapport ba salier donc do wana ezali soko zali joueur ba peso ballon d'or so zali musicien ko pona sala monene obeti ya moni bandeko ba beti me ba kabola ke rideau ya ko kamwa ya ko sala pasi et sala ki pasi sala monene ba kaboli rideau to lobi o so bolobi bolobaka événement na kati ya République démocratique du Congo qui est notre bel pays. Mboka oyu papa Mobutu batika mboka oyu papa na biso Lumumba papa Kasavu batika Congo ya Kabila le père Congo Kabila le fils Congo ya lelo
Félix Antoine Tshisekedi dit l'homme peut-être passante la mémoire qui résonne, que je salue avec tous les respects. Et ça, ça n'a pas ce phénomène kidnapping, bandeko. Makamou yaba kidnapper et zong avec impact na idéologie. Ba kidnapper, bazali ndenge moko na bandeko babengaka ba frapper. Na bandeko babengaka ba escroc. Tozali na 3 catégories. Ya bato mabe. Lelo na kopesa bino ba détail. To bandi na bandeko babengi ba escroc. Escroquerie même. Na kata politique, ba escroc bazali. Ba to bengi ba ministre, ba député, ba konzebele ba escroc. Escroquerie na bango soki ba escroquer mbongo ya l'état, ba benga ngo détournement. Non, ezali moyibi. Ba golia mbongo ya l'état bangoli congolais za kolela. Congo ezana diamant couvre colbat. Nous avons tout. Mais pourquoi congolais ont vivre paix, santé et prospérité? Vraiment ezako sala nga passi. Ezako sala passi, ezako sala passi. Kulutu yozali kulutu na biso. Zakari Baba Baswe. Na mona ki vidéo telemi ofingi soki abeshole shole yo osali babu yanke. Oza soit des intellectuels otanga ba classe. Kombo ya fere na munoko na yo pourquoi? Est-ce que muto a filma ki mwana na yo? Ezaki Jésus de Niance Batering. Faites attention. Faites attention aux ana mantra mogote pouvoir mogote oyo osali le repos la Jésus de Niance Batering. Faire le roi ba problème était. Muto a filma ki mwana na yo na poto ayebse ke yebsa papa na bino tika ko finga faire ezali fanatique. C'est que fanatique c'est là qui passe à propos et ba propos na yo. Oza vie to linga mingi. O créa ba idéologie na yo ya batishi oui. To yebi wana metika kombo ya faire kolko luka kombo ya faire eza comédien bikasinga. Faites attention, les misuni makaso melama otambola mabelo matalikolo a moi si keba oya okoma na mir. Je parle en tant que conseiller spirituel Chiniwai. Tata molima bagoloise bagladiateur. Faites attention. Tant qu'on a misuni makasa Zakari bababaswe omelaka mai otambola mabelo la la moi si keba na kombo ya faire regola. Keba na kombo ya faire nazo loba na bandeli je parle en tant que conseiller spirituel Chiniwai. Keba oya koma na miri pamba oya kovanda na po pamba. Faites attention oya kovanda na po s'il vous plaît. Tant yo finga bato tanga ba kombo bato ba beshole banal ba mema na justice te. Mais tant yo zo finga kombo ya fere yeba ke oluki makambo yango na pekisio soko za mobali ya tembe zonga su TV finga fere gola na pesio 48 heures bande ko ba solo na Zakari baba so bozo video botindele bo biseke jini we alobi na lobi antake papa molima bagolo 48 heures soka za mobala tema zonga su TV afinga fere gola o vanda na po. Alors expliquer qu'on l'air à misuni, on l'air à makasa, on met la main au tambour à mabile, on l'a la moi au vanda na po pour na combat faire. Faire était mutasa qui vidéo ana na mwana na yo ana soit disant sundola. Osa mutamayele zala na mayele na yo. Yo finga faire bourrique. Mais vous êtes connard toi. Osa censé yo soit disant intellectuel na ba ma plomb so yanine. Est-ce que yo faut les rater faut finga faire bourrique, faire ça responsable, faire ça stable ko le kayo na ba makambu tout. Vous bien noté? Comment bien vous tombez le rabat? Zakari 48 heures. Soki osa mobile sur le zone TV. Figa comme faire rigola. Au fond de la peau. Je parle en tant que conseiller spirituel Jinoué, représentant bouddhisme en Afrique centrale. Vous comprenez que nous, au tiers, nous sapons mon dragon, au zika faire à mon noté. Keba. Mon numéro est là, plus 243 81 330 54 38. Benganga yebsangake na ozonga TV na finga faire. Au fond de la peau. Oyeba. Bagoloise, bagladiateur pour partager vidéo. Baro sakana na tata na bino rabu ete mutumo alale ala muki mamo kombo faire. Faire commander c'est na bino sakana. Bo saki ba complot na francophonie à faire ba tata sala bote. Bo mona na ba président libanda ba beta. Or bino bo sala bino ba showcase, Barbara Pravia ya sali live, faire ya papoli. Masola ba plainte aussi ça mambo. Tokeba ba martyr plein. Bo sali complot bo diaboliser na ba sponsor ba soutenir te bo quand faire ça nini. To sala plein plus que kolega bino parce que na lobaga yango to sala plein plus que kolega ba plein tout muta kufate. Faire maramo faire ça la yelo gela bino kate. Alobate s'il vous plaît tika combo ya faire rigola. Ba goloise ba otiko kimia. Ba bimisi na ba photo no akala. Faites attention. Si wana ba photo me oya va na po pamba. Keba okoya ko vanda na po. Au lieu que misuni makaso melama otambola mabele ba isolo ana ebotindele vidéo atika kombo faire était muta filma ki mona na ye
Na bandeli ferreté, ferreté. Tika komba ferre Zakari, tika komba ferre Zakari, tika komba ferre. Un, dans le bas qui Congo pour vivre paix, santé, paix, prospérité, reconnaissons-nous les valeurs ancestrales parce que nous sommes les sommes de nos ancêtres. Congo est établi condamnation, réclamation, les Aïe 25 dit. Et sur cette montagne, il anéantit les voiles qui valaient tout l'habitat de la terre, les couvertures qui couvrent toutes les nations. Ngombe Zali lo Sambom. Baval ba couverture ezali ba lui établi condamnation réclamation, il y a des familles batela bino loi parce que ba botonanda kuliba les athées 5 à 10 ans de mariage divorce na commerce pour avancer kate ato simbi 30 40 000 euros que na mo pepe ba dette spirituelle maboke toboko ozo futa ba nyongo yo cause za yote ozana linia boy pasteur apôtre prophète marabout quartier occultiste sango ba ya ko tchao loboko non ce qui est spirituel termine dans la spiritualité. Vous êtes devant conseiller spirituel Jinway chasseur de démons l'homme d'Amos 3:7. L'homme qui a la clé de bonheur. Qui a la clé de bonheur. Je suis appelé mandaté du Dieu suprême. Pendant que quand il s'agit de dimension, pendant que l'on a des difficultés, maladies, blocages, problèmes financiers, toujours au nom puissant du Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, et nos ancêtres. Congo, tu reconnaître la valeur ancestrale. Il y a tant que pour la République démocratique du Congo. Tout ça, là, on va d'élévation des âmes de nos ancêtres. Dans 5 ans, le gouvernement va la salle. Autre ça, culte à boton, ma milieu, ma bako, na biso. Tant que bazar à niveau trop bas, dernier ma monsieur se change. Bakor le kola papa na biso mobutu. Bo boaka bo sundo la kuna. Muta servi nation congolaise 32 ans. Bo sundole na Maroc. Bo zong la biso corps et kundama. Yo kanisi esprit ya mutu wana. Yo kola papa mobutu. Et ça la kimia. Ils ont la canne. Papa na biso kazavuvu. Ba servir République démocratique du Congo. Quand on a na mission Sioni. Atap salon apamba bosala na tombe na yete. Bozo linganini. Bande ko belé batangisa makila pour la République démocratique du Congo. Tous ceux qui ont yango to lobaki plus jamais makile ko tanga susu pour na Congo. Bino ba esko ya ba député ba ministre ba sénateur ba conseiller belé bo vandi wana Congo la rambongo l'état bo benga ngo détournement bozami yibi. Deuxième lot ya miyibi bato ba bengi ba frappeur un frappeur bazalaka tam sous 10 20 basali lokoma lokola ba benga na ba terme na bango triangle ça suffit mutaluki mutazana mbongo après si numéro ne pas mutu ba komo benga ba conseil tozana produit tozana oh papa yo ko sutro bimisa mbongo bangoli mbongo yo moni bakaza ko yema yema bango li passe à soki nini numéro 1 numéro 2 numéro 3 na lobaki 3 mois bro yo était tant on a salaki conférence de presse. Je suis représentant bouddhisme en Afrique centrale, au bouddhisme. Au fin qui va faire, au fin qui va misser, belé, belé, ba grand et belé. Au fin qui va mécène, au lobby aux numéro 1, numéro 2, numéro kingandi. Na loba qui na bino, na pesi bino 3 mois pour yoke. Un frappé sera frappé 1 million, absali tapage, va misser, ba MBA, après limoué. Tant qu'on va frapper sous sa zongi. Biso tozana mbongo ya normal. Ndima ba benga ozana portefeuille magique. Ndima ba benga osala ki multiplication, ke ba benga yo kinaper, ba benga yo escroc, to ba benga yo frappeur. Troisième catégorie, bakina perne mama likamto vande lelo. Bokina paki bobomaki boteka ki barin. Ba sambi saki ebele boyo ki l'un de kinaper balobaki bo pesa biso tantôt dévoiler makambo. Balinga ba dévoiler ni parce que un voyou, un kuluna comme on les appelle, aroye ba cop ya côté carré wapi. Bandeko. Moto ba bengi kuluna. Délinquant, aventurier, mal éduqué, connard. Akoye ba copie ya ko boma mutu mutazo pema na bomo balongole remba te kango koma c'est que ça na ba konzio ba yaki na kopo wana nde ba tie ba kopo yongoni ba ndeko balobaki botika biso to dévoiler baza ebele mais boboye ba bango ba dévoiler lelo bango ba sali audio ezo circuler lelo boyoki audio ezo circuler bandeko audio ezo circuler audio wana elobi nini dès qu'il n'a peur bazo solo là pia ke beti biso moni ke batona ba mindele wana ba ya ba mindele wana ba proposer biso 2250 ba proposer biso déjà 50 000 biso ba on téléphone 300 000 obi ke ba kimaki po ba kange ba ya mususu mais lokola ba yaki pona seni ba da na mboka to bina bango 300 000 ya copie jali to ba no poudre à partir le 10 c'est ba ni lelo bandeko vidéo zo kota le 10 yango na sala yango avec force. Faites attention, soyez prudents au rythme de signe. Ozana ndeko na Congo, ozana province, zala mayele. Au Mati Tarsi, au moni bateau suspect créé. S'il vous plaît, n'arrose le remora namnin. Au Télémi, au Foutimbo, au Kima. Baro kinape na bi, baro kinape na ba Tarsi, baro kinape na ba moto, bazo. Ça dit, s'il vous plaît, mindele ba na besoin d'ibor. Au Dieu on a besoin au théâtre. Nous sommes les spiritualistes. Je suis Jinway. Un Jinway voit ce que tout le monde ne voit pas. Un Jinway ne meurt jamais à cause de ce monde. Un Jinway risque sa vie pour une cause juste. Un Jinway est juste pour le bonheur des autres. La seule dignité d'un Jinway réside dans l'accomplissement de son devoir.
on a monaka yango na lobaka on a lobaka yango esalemaka bayoka ngai ba pambwa maka ba mona nini. Soyez très prudents. Moi le 29 décembre où tu kokomela ngai mon propre chauffeur na propre garde corps nanga ba solo lina bandi ya ba kinaper po ba kinapenga ba botola mbongo to kena bango banque trop sala retrait ya 47 000 funa futa ba garde na futa ba misala ndeza toujours ou to l'équipe boulevard kitamo magasin na ranelo ko mona fa na futa bato na futa ba travailleur to biso wana ma campagne bandal to ko tanzele ya ndeza la 3 d'or na futa so ba travailleur wana pe to bima ndeza métro bar to matalemba nzokande ba solo na babande ya mabe bato mabengo bazeli wapi bomoni ba yebi kisasa be oasis na ngamba oasis porto ya ndenga bandal si abazete bar mo basi bato na rebele mibale lebele wana ba oteka so masanga $10 kaka bato azomela wana ba criminel bato azomela wana bato mabe baza wana ba konzamboka botelema botala point wana makambo na zolo batake jinu wai na yebini na zoloba place wana bato mabe moi j'ai vu ça moi-même na ngambu ya oasis bato mabe bazovana wana lokola bazotia masanga moins cher nde place bazosala ba réunion ko bomaka ko sala ka bato mabe to komi wana bandeko afato bito bima inga na yebisi bango botelemisa mutu ka bokita na bengi na téléphone ba yebete ni na osala na bengi mokonzi moko boy JPE ou pour ngamo nazo servi Congo na domaine moko judiciaire na kopesa ba détail te JPE na pusi bango boya botina rompe molar botelema na ba station pour nos ala mukuse soko bomoni makelele na kata téléphone bino boya lokola bozonga inga ba se klebiso ba on peut habiter na jonction chauffeur na garde OK na fini téléphone nanga na tiga ngara à l'écoute donc na ndenge appel to comme devant oasis chauffeur à parquer mutuka na biso hotel mi pani on non parce na hotel mi pani bu ba to encercler jeep a débloquer car ba côté 18 personnes ba finanga na garde na munduki na bi ome vous êtes malade yozo kota ba to moto non boza kimia bato na benga ki kuna na jeep basi ba yoka ki makeli ba pusani frontement na biso ba encercler car to kangi tout le monde yelo baza quelque part na mukusa na lobby na bino wana qui ça sent en danger. Les soldats criminels, les kidnappeurs et zongi. Bazana besoin ba boma bato ba teka barin. Bino ba konzio boza ko tinda bato yo. Likola ba intérêt na bino personnel. Likola biloko na bino. Makanisi ya bato eza nzambe te. Bo kutana na nzambe. Bo moni pouvoir. Ya papa na biso Félix Antoine Tshisekedi, eza pouvoir à makila te. Eza pouvoir au nzambe na bansetre ba pesi. O moni belé ba pesi mo kombazo ze l'échec, bazo l'humiliation, ba surtout ki yé. Ba ke cour constitutionnel quand Tshisekedi président. Bolingi nini? Opposant fianton, opposant bolingi nini? Botika sala manana yi. Muté mabe pa ni ngana muta. Il est pas ni député ni na poste là qui bolamo ngana sala bino ba dokota ba parlement ba 22 000 bozorana si bo salango. Bien aimé, préféré ba benga aux portefeuille magique. D'ailleurs, peut en profiter na que porte-monnaie, portefeuille magique, et eza kokita. Et nga yo za ba problème de financière, difficulté, aux ana compagnie, au lingo réaliser ba projet mbongo ezate benga conseil spirituel na plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 ozo portefeuille na yo mbongo ya propre obo mengo nkolo achana libota tout eza mbongo ba kidnapper te mbongo escroquerie te mbongo ya mabete argent sale te mbongo ya propre porte-monnaie bo maraté senga makila te eza na 3 catégories ya portefeuille moko esanzaka 5 000 euros ezo makana 680 moko esanzaka 15 000 ezo makana 1660 au fouti moitié. Au moni réalité, nous avons ici resté. Moi, sans 30 000, on a 3300. Au foot 1600. Au moni réalité, au bac si reste. Il y a 5 000 bakakolaté. Aux os et la nine. Au coma kidnapper, aux os et la nine. Au que nos boucs à ce qui nine, au bon mabato. Soit portefeuille et bon maraté. Et c'est en condition de moi si camarade à mon assis pour la moula maille. Et ça n'a problème. Tes conditions à portefeuille. Bimisa rambo no na kati chaka pembe. Mbongo alibosola mi baliso ke kutani ko kate ko sanzate. Izate ko bela libomo kufa aba kufa kate ba bela libomate. Naza charlatan te je suis spiritualiste. D'après la spiritisme était mysticisme était makambo za maraboutage magité. Naza magicité naza au-delà batuana. Magicien na liaka ye kacher na ko liayo sango na ko liayo. Okitis na ko liayo. Ba venturier bazabe sro bo keba escroquerie dans internet et comme trop bato bozomona bazoloka un magicien n'est pas un spiritualiste aroza papier bongo limbongo pour impressionner aza escro bo keba na bato bo benga bango te mutabe zaranga depuis 1997 ba maintenant simba ba musicien ndenge na ndenge ba osala ba succès ba comme lelo ba stable bandako ba ebité
on donne à quelqu'un ce qu'on a opé ça batombo ngozana nini si opé ça nan ba mono wapi to sala la soirée poto na kinya bana poto tout au sanganaka au mona déjà ba criminel ba banani ba ventira bino ba charlatan ba yarate ba kima po ba kuta na ba retour ba skoka ba mbongo au mona ra jini weza na ba concert ba to mona nga o mutakufi ngai mutasali boy na sali na kena ko soutenir bango appel vidéo ba kimaka tinda ba détail tinda identité na tindelo mboko tino identité mutu mususu sela nga audio a osala te boke ba baza ba escroc ndenge mo ba député mebele ba koma ba escroc ba ministre ba escroc ba pasteur ba escroc ba sango ba escroc escroquerie d'internet escroquerie dans l'église c'est ba jusqu'au tal na ba pasteur ba escroc ba jusqu'au bino na dîme Deutéronome 14 22 jusqu'à 29 botanga bo comprendre oya koyoka nga ayokinga makanisi na bino eza nzambe te nga bato bayoka nga Isaïe 55 verset 8 à 9 botanga na Isaïe 60 bon comprendre oleli mingo kemi mingo souffrir mingi tellement le qu'on apporte Jérémie abelela kinzami na Jérémie 15 18 alors que Seigneur pourquoi ma plaie est douloureuse pourquoi ma souffrance est-elle continuelle qu'on la répondait qu'il y a 33 toi le bac invoque-moi et je te répondrai yo pe tongo ale le butu ale le kuta na vidéo appelle conseiller spirituel Jinwe chasseur de démons plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 na bonde la ponayo ozana problème ya mukanda 5 à 10 ans na ko recommander prophétie ebenge pression mukanda na nko na koma nzamba kela likolo na CP bakoko ozana maladie sida diabète hypertension paralysie cirrhose de foie soki nini maladie nyonso ozana ngo hémorroïde eza ko sila peni mukelenge koma munene eza ko sila moi si mai bari femme de nuit ezo longwa ozana besoin ya beauté mibali bazonga basi baya ezo mutakima yo olinga zonga muta promettre réaliser libala na yo salema mabota nyonso eza possible sans condition au futi mbongo aux résultats olingi mbongo dépenser mbongo olingi guérison dépenser mbongo bako sepisa peli sa posi amoni ba ancêtre ba antiété ba lobi makamone ezate mutuka mututo liaka te je suis né pour le bonheur des autres et n'a prêté serment. Mouta prêté serment pour le bonheur des autres, alors que mouta moutoute. Mbongo is amakila, mbongo is esprit, mbongo bomara, mbongo bixera, mbongo lobara, mbongo yokaka. Ce qui n'a limbongo na yonga mona kufa pona prêté serment. Mbongo musala musala au tindi mbongo, to sombe biloko ba salelo musala aux résultats de récompensenga. Aux autres elanine. Yo confiance no kala ba marabout ba kacher ba magicien, ba taza mona sangwa lobaki, dadi alobaki, keba na escroquerie okoya kolela. Plus de 143 81 330 54 38 mbongo l'argent c'est les racines de tous les mots benga aux portefeuille bomara mototé 2024 tozana une semaine en faveur zo porte-monnaie na yo okoma riche zo portefeuille na yo o sala makambo danger na mokili okoboma mototé okolia mototé senga makila te na condition te la maka 01 sala bref makambo wana ezate boke bana ba charlatan baza bato mabe motabiye yo plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 tous appels à système à 3 fois 5 au foutu 300 euros aux 1500 au foutu 600 euros aux 3000 tango au lingi peut vendre cash au tekazem à 1 mois 1 million il y a 2 mois 2 millions il y a 2 semaines aux 200 000 là sous-vêtements il y a basi au tchango na sani aux ana poto aux ana pays d'Afrique aux ana province tchango na sani mbele so pas pour tindela ngambo na ngaya droit 580 na M-Pesa ou na Western Union na sa obenga appel vidéo na sale prier et ko limo na sani yo $17,000 ebimi super mamibali so pango na sani mbele so pas pour tindela ngambo na ngaya 580 na sala prière yo zo 18,000 na yo oto lo bakite o leko koma kinaper o isko kakabatu donc ni roboma bato na ndako zo portefeuille obesa la vente cash obesa la multiplication osana 2100 na bongolo 20,000 osana 1100 na bongolo 10,000 osana 5,000 osana 550 na bongolo 5,000 ngonga ngo plus de 143 81 330 54 38 parce que quand on va voyager olingo faire voyager banana na poto na mboka nyoso lingi benga conseil spirituel 5 jours visa bimi visa Canada visa États-Unis visa Angleterre visa la Belgique na visa en France au fouti ndambo to sali makambu mona komi poto au baxi reste ataza na passeport te ko sali la agence ezali biso nyo ezali ba ambassadeur ba tondi na ba ambassade ba na nga molimo biso bilembo mona na bo keba na beswa ba marabu bazoko sabino ba magicien montabi ezaranga odona quelque sekona réputation la dignité la boyebi mutana 127 balinier 18 bateaux à rouler au $1,000 Mouta kaba 5,000 $10,000 na tellement na triomphal ba aveugle batandi mulongo 10 euros 5,000 aveugle na bimara 3 heures le matin c'est le daipen ba mato ba kombo la prince na botu 10 euros
na rolé mbongo ni biso to leka mbongo mototé au fouti au moni résultat condition exacte a makila so yo moteki mutu ventre chez alaka mais ça que non pose à portefeuille et loko esenga makila na domaine mbongo ezaka valise magique pour esanzaka 100 000 au fouti 4 000 au lien na mutu portefeuille te joie porte-monnaie sa multiplication comme riche nanko yo fo bonga 2024 fo tonga bandako bana bas 15 ans 5 ans bazana ba portefeuille ba mami kolo ba koko bazana ngo ba jeune fille bazana ngo ba papa bazana ngo yo ozela nini ka olela kalela ko mo benga batata yazo benga osenga yazo benga zozenga yo ba koma ko chola yo pa mo koma si ja ko chola ko senga tellement il faut vivre paix santé et prospérité nanko. Proclamer 2024, nous sommes 19. Le Seigneur raconte la gloire de Dieu, l'éternel me fait se lever de sommeil, le jour et notre jour. La nuit donne reconnaissance à une autre nuit. Hein? Je suis l'homme d'Amos 3.7. La Bible me dit d'Amos 3.7, à Sarah Likamte, on a révélé ce secret par Moussa. Les secrets étaient déjà révélés depuis longtemps. Appelle conseiller spirituel, Jinoué, chasseur de démons, l'homme d'Amos 3.7, l'homme qui a la clé de bonheur, plus de 143, 81, 330, 54, 38. Ozoka passi, si ma passe ozoka, si ma passe ozoka passe, vous n'avez pas de problème, tu as le bon dans mon thème, vous allez concentré, vous allez pessimiste, vous allez toujours optimiste. Comme on échec, témoin a toujours réussi, tout bon de là. Éternel Dieu, tout-puissant, éternel Saint d'Israël, créateur de ciel et de la terre et de nos ancêtres. Merci d'être là parce que le bac est Jinoué, vas-y, parle, je serai là. Merci d'être là. T'as la banane au moko na moko. Ba télémili bosso, ba télévision, ba portable. Koyoka on anzela musale na yo. Pambola ba ibaza koluka li pambola ba ibaza malade ba tikota ki guérison au nom puissant du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Ba bazali stationné tika makam na bango tambola. Na kombo na yo nzamba kela likolo na se. Pe ba koko na biso. Ba baza emprisonné na libéré bango au nom puissant du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres. Na kabi 2024 na maboko no. Tika témoin na moko na moko asosola. Ba escroka ki est. Or pour comme or ele kana moto. Fala le kana nzela escroquerie pa kuta na yo, nzela musale na yo. Akuta ni na mutu ya solo. Activer fo na bango. To yebi ebele ba charlatan ba bebi sa réputation ya bato. Ba bebi sa valeur ya musala na yo. Ba bebi sa ba koti sa ba passe ba texi bato banda ko mituka. Bato bazu ba solution te bato akomi na est-ce que o ya vrai est-ce que ya vrai. Baso ko comprendre te nani ya za ya solo, nani yo benga nani yo tinda. Baso mona nyonso lokola bato baza ba escroc. Mais tika te conscience ya moko na moko esala ke 1 zali 10 zali forme ya 3 na 7 kokanité, 9 na 6 kokanité, Jinoué et au-delà. Je suis appelé émanateur du Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Il y a une situation, qui a paix, santé et prospérité. Et c'est la reine, dans 2024, dans vie, au vivre mbongo, au vivre koseka, au vivre guérison, au vivre ouverture, au nom puissant du Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres. Amen. Plus de 143, 81, 330, 54, 38. Plus de 143, 81, 330, 54, 38. Bengangai ozo solution, nazo l'appel na yo. Ko hésiter te longo la doute. Doute ya principe parfois mais le kate. Ko za pessimiste, za toujours optimiste. Ngana bangote. Bat pa kokana te, mutra mutana jour abota, mutra na mission na mutra na force na ye. Keba na ba charlatan, keba na escroquerie. Nazo l'appel na yo 81 330 54 38. Merci. Mon entier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mopepe asika, ya tobina Congo température, eye na mopepe asika, ya tobina Congo température.